Au moni soinga na une émission. Tam susu na ye émission pour na lobela makambo batuti. Na une émission pour na sala Bible msusu ya ngamoko. Pour na loba makambo na ngamoko. Non pour na banda ko loba makambo ya batu. Ke aloba ki azongisa ki entel beauté na ye pour na ngamoko. Sala to sala rappelle ma vie privée na biso ezate yo soko za vie privée na yo obebisi côté kuna makambo esala mi kuna retour ezongi na musala te omoni ba pilo muso avant to banda ko loba mitala yo moko na tambola ka ndenge ni na za ka ndenge ni comment yo za na vie privée na yo osali makambo na o mususu après retour ezongi na musala bande ko za ka na bango mbaso ya bon ba makam na bango ba kirina ba bastala ngana zala kuna ti dona yebi ngote to makam na bango vraiment na yebi ngote donc ko tuna makam na bango te puisque na yebi te tanenge nini ngana marché to ko beba na te to beba na makam na biso to ko mela bo ba compréhension to beba mais lobi to solo yo na kokete ko fula marija to fula yete mais to zongi sa e po banda ko yeba nde loko o ya zo sala te loko zo luka te Marie-Jeanne Babengana était yemokonde ayaka ba répétition te. Muta bengana ya zala te. Yemokonde ayaka ba répétition susu te. Muta bengana Marie-Jeanne na figure zate. Ya zana zala mbalite. Mobali pene alibala parce que alakise la musa ba. Azala kana mobali na ye déjà banda kala boya kana yende ko laksa bino. Azala mobali na ye. Aya laksa bino ye po bozwa ye. Azala mobali na ye. Usola mama site, ce total mama site c'est 001. Donc tous en number 1 mukonja bas il y a 001 blague télé là sur le biso makambeat Victoria télévision Victoria TV et yana ba mon pepa siga yana mama amna na ndenge na donc total la Victoria TV na ndenga ilusa na ndenga makambo potozo ba news alelo a el biso Victoria TV donc aluta continue Victoria certa amen tous ensemble quoi total la Victoria TV Yabino Sida Bilé l'a confirmé, nana roboya donc biso tout s'abonner massivement na ndenga idéologie ba européen boton nana pour bolanda ba faire ya mboka ya par-ci par là donc number 1 na bank tous ensemble Sida Bilé la ndenga ilusa Victoria est certa. Amen. Vous comptez parmi nous, c'est ça notre fierté, très chers téléspectateurs. Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Nous, c'est Congo Victoria, à travers votre émission Micro Libre avec moi, Jemima Ibele, les gros bébés de la presse congolaise. Appelez-moi la femme du patron. Donc, comme vous le savez, qui est notre très bien par rapport à mon émission. Aujourd'hui, je vais m'entretenir avec Tilde Ngange. Donc, c'est avec elle qu'on va essayer un peu de parler de tout et de rien par rapport à sa carrière et puis na makamutu ezo le kasumo na bango baloba kinini basala kinini todo solango vraiment ensemble na et puis merci d'abord na cadre oyambi biso hein donc chez les métro bar hein, l'original chez tonton Nico hein tonton Carlos depuis l'Europe donc zawa puis tonton na na sima et yango to fandi donc so côté boso place moko bien posé ngo va na mer na père boso na bandal côté ya bloc autour chez métro bar original photo ça bon ça la mon plaisir et merci à mon boss JB Koumalouta le vrai pétrolier de Dallas boss à Kamoka le boss charismatique merci à mon sponsor officiel mon général Jeff Makaya Botata Bilanga Biona Dallas maintenant sur l'engagement je vous aime bien maman Yvette Mbia depuis Londres Ado Senga maître Sengi Kingassan toujours depuis la Suisse vous êtes tellement ébélé voilà là merci pour l'image d'Arcel Easy merci pour le montage toi na-t-il dengange toko sola na ibarate moi la mongala trop de vérité voilà tu dis bonjour oui bonjour Jemima. Bonne santé. Ouais, santé qui toque quand nous sommes en forme. Nicolas Tenti, ça va? Comment se quoi? Ni comment parler? Ya solo ana. Merci. Merci. Car c'est bon ce qu'on a l'obani. Merci cara. Mon nom t'es là comment parler huile d'olive. Nicolas là comment se quoi la milk. Là comment se quoi la maille. Na lobika merci. Bossa na bilo na se quoi na milk lobi milk en zana monter. Merci cara. Voilà donc ti de ba mikolo to leka be totala ka sur internet to moni ma photo mon bo la ti robe na libumu on a dit que non festation ati de ngange azana zemi bona boy yo to créer ki buzz na yo ou na zemi pose mengo longwe na ah et bosco c'est la beauté
soki siko na boti soki déjà na boti kasi na taona toi na boti qui ndezemi combien 9 mois bon soki déjà na boti makambo vraiment olingo lobela ngo lisu te na olingo lobela ngo vraiment te ba o ba monaki ba monaka bongo nde ba monelaki pour ma solo o déjà ekomi donc comme si on a fandi ka c'est na moi site na ko bota te bande kono tout mona mo mutu mwaza moko na me yoti lelo ata inge ezate yango bokomo créer s'il a pas créé qui yae ozemi ezate yo bezemi na mona ngo pété donc tu comprendre oh ya solo wana makambo vraiment na olingo lobango lisute puisque moni se fera nix na clientèle to solo ka baina nga s'il de moni vie privée na il faut bombango ba o ba mona ki ba mona kaka tout est pour sur makambo o na mon vieux Roberto Carlos Binda Bass bon retour mon vieux donc to soleil de makambo o ayebi mutu nyoto o ayebi bongo ayeba bongo o pa ayebi pe bongo te ayeba pe ka bongo te ota ki bien eza vie privée nanga des vie privée nanga privé comme un média ndeni parce que c'est une vie privée fallait pas te mona ngona média yo na lobiga eza vie privée nanga donc oyo tozaka na bien oyo tozaka na bien nde tozaka na bafatima kaponda na Autriche ayebi kaka nde tozaka na basephora nix ayebi kaka nde tozaka na bameli ya ngange bayebi yo tozaka bopoali eboso eza solo Voilà, merci beaucoup. Donc, on peut comprendre que le dossier, on a le bayebi. Mais nga non, on a que les boumoués à zemi. Tu l'as invité, mais sous basé meilleur na poitrine. Mais notre poitrine n'a pas non cas normal. Les boumpe non cas normal, mais ils n'ont qu'à besoin de non. Pose à l'anga na banda ta voisine. Mais na mona te ko boté. Ah bon? Invité. Il est comme ça bleu suko bonné. Pour soucier au bota 2020 yango yo. Mamé mila ba que na 2020 biso sto bota. Yamu peut te ko saka ya ko zema ko ça. Même pas. Moi na mutapé sa ngweza nzambe. À part ça to sala musana biso to jouer rôle tout. Donc na ko jouer rôle mususu, ta mususu na zemi, na ko jouer rôle mususu ta mususu. Na za liboma na ko jouer rôle mususu, ta mususu na za koko. So yo to nobina nga oti to mona ko be liboma osimbikisi. Non. Ce pesa zemi, ce pesa qui scène za scène. Donc on a zolo ba oya yebi o pa yebi ta yebite. On dit bonjour les boma on a pe ndeko na yo po mape asala ke lo mo be quoi rôle mais bimi comme si pomba be pe liboma ya solo na mona émission bozo lesquelles ba émission a popoli ba luka succès bongo te soko lala ke luka ola muka bongo te mais tout ça ba artiste za limité te artiste ay karnaka rôle nyoso obo pesa e ce ba pesinga rôle exemple na za liboma celui bat balobi ba za liboma bravo no beta maboko c'est que ne karnaki rôle nanga oui c'est ça. Oui. Mais pourquoi est-ce que c'est le problème de ma collègue de comment c'est les émissions, c'est qui toroté? C'est bon, on a habité pour natalité. On a habité pour natalité. On a loba, on a moni, ndé na loba, mais on a yoki na loba te parce que nous avons confirmation non te. Voilà ti dengange, to sous la mame belé, boni ta copine, ma coquette. Ouais, ça va. Ah bien. Bongisi Jima. Au moni so nga na une émission. Tam susu na ye émission pour na lobela makambo batuté. Na une émission pour na sala pub lem susu ya ngamoko. Pour na loba makambo na ngamoko. Non pour na banda ko loba makambo ya batu. Ke ya loba ki ya zongisa ki entel beauté. Na ye pour na ngamoko. Enfin ne pas linga pe ba évolution na monde pe bo tambola pe parce que ba yo ka ba nungu ki yo na ibo da ba intime on est bo ba na ki na temps aussi ko bongisi tala ba fana nga pardon ma virombi ya motema kulutu porte yo ebinde to solo laka na minute oyo nde na zaboye nazolobela makambo na ngamoko donc na ye ko lobela makambo ya batu te donc na loba makambo na ngamoko donc so tuninga makambo na ngamoko nyonso o eza possible na loba na loba. Voilà, les gens ont compris que non, au ligno côté nos terrain on a été pour cette position, c'est pas grave. Dani Mouyeng et l'homme 10 millions à Paris. Au comprendre d'idée, au comprendre notre idée, c'est vraiment Kito. Voilà, je vais en profiter pour dire merci na CB Ange Kanunga du budget, hein, et puis inspecteur Paulin Mochino des finances. Ta kana vena muta budget, na muta finance,
nga gros bébé bandeko na ya ko sepelo wapi. Voilà donc merci Mathieu Sobota penché bota la biso de partout. Mikolo pe banzondi comme belé mais on dit comme si tout le monde peut noter na banzondi surtout mingi bo boka ba mingi na ba oh Top Vision, oh Belle Vie TV, oh boy tout le monde a mon noté c'est quoi? Tenga na zananga. Yuzaka no alem so bilom so talaka. Mais bat bazali banda ba mon. Donc bat bazali banda batalaka. Eno nga zaki na matanga na fanda kina zaki na matanga na oto kufila. Donc on va vaniti mama na nga mindundu akufaki. Donc na fanda ki vraiment nanu. Après na zongi sikoyo vraiment na zongi. Donc bato ba mona na bango nga na ka simple actrice so ba bengi nga na kimsana nga benga na téléphone te. Ke ya yo chenga te pona nini. Wana succès mais succès neza ya obenga bato benga na téléphone. Obenga ba producteur obenga te nga fanda na ndaku so muta benga na kina sema sana nga to sila na zoni ndaku donc yango wana des valeurs na nga pe respect na nga yango wana Bitongo bike ne yo benga batu te mais faut batu pe ba considérer par rapport à GO et aussi manatide mais le ba gens peut commencer à ndenge moko GO mutu wa jouer GO mutu wa jouer moi ba mona te que no importance la tide des ya ko ndenge kala te net na lelo te za na ngokaka eza na ngo mutu so aza posa na yo au moins qu'il aime se battre le bas azate tam so mo ki ba kosa ke azate mais ce mutaza na posa na yo au lukaka yo au moins ki ozala pété à solo ba changer mutu mususu mais soko za na mutana posa na yo au lukayo kaka au lukayo voilà donc sur le bonheur qui ko nengala yambo parce que tout la mimi ba monsieur bandeko o bazali bando basala musala moko to bandi nanu oyo ya ndeko na biso Maxi Bondowe actrice o akenda na poto mais ba yamba ki na ba émission ba propos na ye ndé comme c'est déranger bino bato parce que y a le bineka vérité que na tango akala to kino poto so ngano mo ba 5 ans passé ba 10 ans passé et d'akem susu be po no ba tona film il faut ba ko jouer mais les réseaux subongote ba bano ba esika ba be musala bino bo siliki honnête na tambo e mutu ba do manam na acteur boy do appel dans le bika ba vérité mais pourquoi déranger ba théâtre belé ba moni ba Gabriel ba mère la so top ba comme ko loba et ça dit ba kitoko te bon ngana ko loba lem susu ezayi tangu bango bande ko sala banile msusu ngaza la ite usele msusu ngana ina suka lem susu makambo oyo bando leka na moment wana ngana yeba kyangote tamsu na yebi yangote na ko confirmer te eloko moko o ngana yebite na kotika na bi ezaki ya solo po ya lobaki te ya pena mutu mususu anga salir yo akomono kabi yo ebi je mata mana cameraman a salir na yo kaka tamsu sango bongo te a salir yo kaka tamsu sa salir po boko mande moko mais nem su bande monte da salir na yo kaka babilo mususu ezala ka te to landa ka po mutalobi boy te leto sana théâtre leto ya na monde oyo mutu na mutu azana objectif na ye ena mutu musu ayi usaki ndumba na théâtre ena mutu mususu ayeko yebana ezana mutu mususu azo considérer sala azo considérer musala musala na mako na randa yango ezaka za mama mama mais mutu mususu na razo ya bi ngana na ngosana na théâtre pona sana ki nduma pona sana mbali na ngebe yasa na objectif na mususu yiposa na objectif na mususu donc tous ala ndenge moko tende tous abiso nyoso twande mote to lo bateke ndem susu lo kwa oya lo bibo taki boye boko yeta mususu yeso ayaki série na ye ezaki bongo ya yaki lem susu na makamusu na mutu est-ce que tu vas ki makamu na yone ko kan pina wa yote intervenir le bika vérité que na tabo e mutu ba ne ko fa na mutu boye nga muta formanga azate mutala ksam sala azate le bi bo boya po nakata makamona so na bande ko no bosona bien bino tout likopako contre Maxi a se retrouver ko ye moko bino tout batakin likanda na mais na poto ba artiste basé belé et bon na poto Maxi za kai mona poto artiste basé belé artiste basé belé donc on a lobby muta mutu ayebe loko nya ya ko ndukana théâtre muta muta ayebe loko ya ko lukani na te ngana sala nga vana sa théâtre le kadiana TV avant ça théâtre ba théâtre ba yebi de ba mona ngali ba théâtre ngana ya théâtre na complexité ngaza la complexité TVT donc le quoi na théâtre na complexité na za la complexité TVT na komi bonza pe pour na TVT
mponga na banda koleka te na mwa mokie nazalaki porte parole te nga nazalaki mannequin nasala baclip ebele nayeba na mise minene ebele wana sala ya théâtre te na simple mannequin na mwa mokie na ba 16 ans ba 17 ans nasololaka déjà na bamise ebele nasala baclip na mise ebele donc nga naya théâtre na complexe te nazala déjà bien banda kala naya théâtre naza bien mpe na souffre na théâtre te donc naya naza déjà bien donc na souffre na nga na théâtre te donc naza na temps ya koenvie motu te na théâtre naza na temps ya koenvie moninga te mpo nazala déjà bien kala c'est ça lelo boye na monde yango bino ntango mosala biso na mwa différence ntango bongo banda mpe théâtre na lelo jalousie ya lelo na jalousie ya kala yo omona yango ya ndemo parce que lelo boye ndeko na biso bebi molaso victime ya mbasu oka kuna bakele pandi okuna bakele malade ya pema nyonso ka mpona yoka omoni babilo mosusu ke tomélangeaka mosala na vie privée na biso te apa mosala tozalaka mpe na vie privée na biso eza te yo soki oza na vie privée na yo obebisi kote kuna makambo esalami kuna retour ezongi na mosala te omoni babilo mosusu avant tobanda koloba mitala yo moko natambolaka ndenge nini nazalaka ndenge nini toboyi te na mosala mpe makambo partout mpe na mosala nyonso bakomekana ezalaka nango moto akosala basali bo mais à part ça tozala ba vie privée na biso comment yo kozala na vie privée na yo osali makambo na yo mosusu après retour ezongi na mosala na bandeko na ozalaka na bango mbaso ya bebi te nalobi mpo na mbaso ya bebi te nalobi natie en général natie biso nyonso nalobi mpo na bebi te natie biso nyonso tu tozalaka ba vie privée na biso toza bato soki nga atamboli mabe te mosusu natamboli na nga bien te na vie privée na nga en dehors ya mosala ce retour eyeli nga alabisi moko bandeko na nga mpo na nini tozalaka presque chaque jour te totika bato oyo babanda bakala bamikolo na akala mpo na nini bango makambo na eyela bango tika biso wani te yango makambo yango ye après bagarde na ya shu na ariane yango nde makambo nyonso to ekobima bakobwaka na bamaladi babi seza makambo te bakarili madoto bakoti bamakambo nyonso bon bamakambo na bango baekiri na bango basala nga nazalaka kuna te donc nayebi yango te donc makambo na bango vraiment nayebi yango te donc kotuna makambo na bango te puisque nayebi te nayebi nde nakobanda opesa lo badetail te boye mpo nayebi te donc makambo na bango nayebi yango te arrive mpe na mosala oyo mpe boye mwa eloko mwa ekoma eloko eno abayebi soki te babwakeli yango na mosala osalaka bon nga nde naza nano boye nga na mwa nzambe nga mo mpe nayebi bata poto bakoma okaba ba 50 euros ba 100 euros okokuta mpe na moto moko anakisa mpe nde mosu akabeli o 500 relation mo mpo obwakaka mo akabeli o 500 oui ebele bajoueur répondre te makambo bajoueur neti nayebani nde bajoueur nasololaka ebele na bajoueur nayebani nde na bango nasolola nde ebele te tosolola bien makambo oyo naoloba vi na ngalo trésor lolo ayebi otanga ye honorable ya bajogo nyonso René Makondele ayebi makambo naoloba ex ya Red Kanjinga ex tayebi ayebi makambo naoloba makambo oyo nazoloba Cristiano Alingabo ayebi yango donc bato ebele bayebi makambo oyo nazoloba donc bayebi na bango owela nini na Marie-Jeanne Bolole ekomi sunga na Marie-Jeanne te wana sike yo mofondango ngalaki kofondango bobengani na figure de star po yo kota wana ozala makambo wana bobengani na figure de star ino bato tu boza wana boteki tsongi pa Fiston Tsuki Batista te azosabote tala kaka banda awa mais akomi ko privilégié bato mosusu babengaki banzonzi omoni Marie-Jeanne akamara na nga tobanda lelo te tobanda kala rôle Marie-Jeanne asala nga akosala ngo te donc okate eza rôle na ye nakosala ngo te yango nalobi eza rôle na ye okokate na ye tojoua rôle tosala rôle moko te tojoua rôle moko te moko toloba akeno l'artiste incarne un rôle nyonso okokate mais nga na ye tojoua rôle moko te ata na bino incarne rôle ya Marie-Jeanne okoma te po ta mosusu na ye basacrifice Marie-Jeanne asalaka te po incarne rôle na ye bongo donc nakosa eleki motema mabe te ayebi Marie-Jeanne ndenge aza po akoma célèbre boye ayebi ke tida contribuya na oloba ngo liboso ya caméra ayebi oui Marie-Jeanne akende ofana baboza ngai ngana ko tobenga Marie-Jeanne izonga nini yango ozoluka nini so aketo ya luka Marie-Jeanne chaque jour Marie-Jeanne ozomiyeba te oyo zali omiyeba te boni boyeko toko finga ye to bebani to swani
malé mais toke tournage toi na camarade biso mo mariage na joie danger bo benga ye bato comme découvrir comme tindenge lelo mariage comme Marie Jeanne yo na coquette bo fula ye tandenge nini ngana mariage to ko beba la te to beba na makamna biso to ko mela bo ba compréhension to beba mais lobi to solo la yo na coquette bo fula Marie Jeanne to fula ye te mais to zongisa ye po banda ko yeba nde loko o ya zo sala te loko zo luka te ngana mariage to beba nani au contribuer peut-être pour le loba bengani pas Baptiste Marie-Jeanne babengana ete ye moko nde ayaka ba répétition te muta bengana azala te ye moko nde ayaka ba répétition lisusu te muta bengana Marie-Jeanne na figure azate ye moko nde ayaka na ba répétition te oui pourquoi monde maman na sona ba ngre byango o monde siko ko peke no ko bebe mambo ndenge nyazala kana biso te azokota mambo koma pona lande la rabino ba comédienne ba comédie Marie-Jeanne wana mutna ngai donc tu vas le te kala na moi na bino pourquoi vous mélanger peut-être dans mususu a joane ka bien mais habité fona question na catholique na luka ba catholique ba pesa nka ba biche bina bango suta ka ba uili suta ka ba nini ba sala ka pona matsesu makam na ke ba maman bazala kotaki ngabo pesa ngel loko pourquoi vous mélanger art na kiss pourquoi ba benga kola ba rôle ba benga kola ba boy pourquoi to yo zolo ba bongo batango so bazali est-ce ngana accompagner batango pona na pone bazaba ngana accompagner ka bango pona ya ko confirmer lo ke ezalaka boyeza o kiss na mo pesi là mo podara na kiss no pe tide ni mama ko watu mutelela ngabia masala ngai omoni musala oyo zana ebiso lo omoni musala oyo lingala musala oyo batu ba sepela na yo na musala na yo batu so ba sepeli na yo na savoir faire na yo après succès et ya na sima ata soko chité mutu musa ina succès makasi yo kaka musala na yo mutu bando saka ke non ozala na temps ozala na page omoni ba sele ba masasi ata ba garçon ba osala ata ba génération na sa succès koleka jamais mais ti lelo ba succès wana o asala wana ezaka lisusu te mazaka na page po azana musala na ye na nzoto quoi Mercedes donc musala na ye ezana nzoto yango mutu ezosala ke non azala kaka ezana mutu mususu omoni kaka paraître mba moko boye succès moto et après omoni asili ata ko benga ata na nzela bomona ke souté comprendre ça omoni ata na nzela bomona ke souté mais ça mutu mususu musala na ye mutu sali ke azala bongo ata succès ne sili ozaka page mindondo basala ba succès kalati tia kufi abando azaika na page donc musala na ye mutu sali ke azala kaka delo kwa yo mageba tunoso bakoyana bona sima baleki to bakoya ba Barcelone bokoko yana bino succès mengala akatide na akatide naza katide unga nazana ngakanga donc o azana posa na nga auluka nga kaka donc naza pressé te na wela kapete o azana posa na nga auluka nga mais la valide na ba pièce na ote nani la valide ba pièce na ataka atanga te wana groupe na ngai pasami mokili boyiba groupe abatu groupe na bino ko pasami mokili bino nde boyiba ngo bo changer ba structure tout to changer te groupe na biso za kala ko ba président biso kaka chaque moki sa moki to longola ne président biso te que président pe mana otika biso to fa na biso nan to travailler na leader to bitika biso to fa na biso non na leader mon président ko taza mon papa c'est moki na biso ba mbote à trop donc to ba fa non na no biso to travailler biso moko. Voilà, tout le monde a coché, tu des gangs, les relations non entretenues avec les musiciens congolais parce que ce qui pas déplique, tu des petits nanga, ok pas les bras, petit des petits nanga, mais ce que tu des mots à copier, mais c'est combien à Congo? Ah, nga vraiment na solo lara, na misé belé presque ba obaïbani, ba misé belé ba obaïbani, na solo na bango, pour na zara bien na bango, tous allons na ba relation mon côté les mususu eko panza biso. Ba relation intimité tous en ngote tous en ba relation na biso mususu dans to solo la na ba relation na biso mususu ndi yango moni ke no estala ke no na solo na ba virambo na solo na ba Noël wera na solo na ba Dizia Coste ba Binda Basta ba na solo na ba miel de son ba de plus que ba wata dans na solo na ba tunyo sotu dans ba tunyo sotu ba waze kwa dans na solo na bango nyonso te belende bazana nga na yeba na bango ton na sa théâtre te me na yeba bango l'air
naza mannequin ouais non tant boye osaba clip bo mesana batu bo solo la ouais ndiango na yeba na bango na sola na bango tilelo na musano stupide to mona boye zala pena ate musalo dans ba mauvais souvenir msusu ba bloc mo kuta nango oyeleza yo ce qu'on a carrière no bando banda tilelo lo nyisa lo passe mitunu bi nzambe pale pana zala actrice makambo to komenga poka na ka comédien yango komeli bon eloko lo banga nzambe pour ne zala ki non zala bo actrice comédien boye déjà kaka ba relation on a sala na bato belé de ba relation on a bakisa na vie nanga. On a mauvais souvenir, on a bonne souvenir. Mais ça peut mauvais souvenir. Il peut la relation belé peut ba sa réputation bat. Il y a souvent comme belé peut nem susu ko yeba na pena ba dem susu ko yeba pe mata théâtre pe nem susu. Ça la babilo mo be mususu. Il fallait pas yeba na bango. Bah c'est ça. Mais au ça ni choisate. Au côté de la carte. Comme mariage ti dengai. Ba comédienne bolinko bala te mo la batu sota pene o pene longese kei de mabale ya ki pa ngoti yango sko ko pene na finalité akoko bana ba bébé buchu po e ba chance mabale ya ka ba bala na bangoti omoni libala po nanga na lo ba libala ezaka ve moko balanda na muninga te so muninga bali yo pe fo bala babala te po muninga bali babala te po ajekei babala ka te so ki po moni mbali mo aza mbongo bali te libala eza lokola nga pona nga na mona ko eza lokola chaussure moi so ke so ba chaussure lokola pointure na yo eza tele misusu ngani na zabo tilde na lata 38 na moni 37 mo lokola sepelsinga makasi na nzwi yango kaka na forcer enyo kolangai na koma kote moko bat bazé belé boy na komi mala le komo nyoka tina longoli yango de fona luka pointure na ngai libala eza nango makambu ya nzambe biso pe tozana biso pe bana basi mwana mwasi ayaka approchaka mbali te mbali muto approchaka mwasi tamsuke non aborde yo ke non na posa na yo na bala yo boy boy soki simbi ubali soki mono simbi te otiki moni ba bale belé ezokufa po tozolanda batu tozolanda mbongo tozolanda influence libala ezaka nanu bolingo fo ezala bolingo soki ezala accompagné na mbongo ezala accompagné na confiance na makambo mususu mais biso soki komotala ka boye lokwa ya sali bonga na sala bonga sali boye yango wana biso ebele emima biso na ba shit ok boye mato sali bala moya bat ba commission ti lobby ezali soute mais le londe ko na pas zumo bali calamité to mo na pe ya reléger irsi pechanga e bonde azana zana mbali te te mobali pene ya libala parce que alakise na miso abatu azala kana mobali na ye déjà banda kala boya kana yende ko laksa bino azala mobali na ye aya laksa bino ye po bozwa ye azala mobali na ye wala leki ya ko bata mais siko ko pene ya officiel mobali na ye nde na zabu na ko zala mobali nanga na ko lakisa ye pe boyete na ko lakse boyete pas joueur ke komi penza ke non abimé par na biso officiellement nde na lakisi ye na ko lakisa ye pe ka boyete tozo tambola makambo eza ebele tant tozana no bolem sina ko lo bazana no ya ngate puisque non na balinga te eloko tazana no ya ngate na ko ya na epele na lakise bo iso zuye soko zuye o semi écoute na bomba na ngamba na nganano ko lo banga mosinjo na moni na bina makasi te na moni na biso boka na moni na biso ataka na balabala ataka na environnement ka place tozala kati. Voilà, alors, merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup. C'était un temps avec Biti de famille Ngange, Élysée Ngange. Vous avez Amélia Ngange. Vous avez Belé, Élysée Ngange, Katamfumbwe. Ngange, Joli Ngange, Christine Ngange, Bobo Ngange, Barnod, dont vous avez Belé, Barnod Ngange, donc famille Ngange, vraiment, tous avez Belé. Tu te dis que tu fais la fierté de ta famille. Tu fais vraiment la fierté de ta famille. Ah, bien sûr. Bien sûr. Salobe na comportement. Na nyonso mbale. Na msala, na comportement, nyonso mibale. Ngata na famille na bana biso babiki ngaza na parti prité. Ata ba grande sona babiki na na parti prité. Ata ngana tozali moko te o mona papa le papa kulut. Soki yo za na faute na kolobaki non yo ndo za mwana mabe. Na za na parti prité na ba yo ndo za le mabe, yo ndo za mwana mabe. Dans un parti prêté. Ma comme non loba Laura aloko aye biango motema ya prince Zapi. Aye biango. Ma comme o nazo loba. Nga dans un parti prêté.
nga na mungala nga so mta senga pe mabe na bomba tina loba mba moko nga loba makamlo kwa ba blague mais na lobelo mbala moko omoni ngeza ba mabilo musumu ta ko so mabe moko boye so bombi olobengo na ndenge moko boye ko so pe na ndenge moko boye mais so na lobeli yango ka boye e kotie mais sali ke tamsusu asilikate mais na yebise mba moko osala ki mabe ou soit yondo sali boye ou soit yondo lobaki bongo dans le bamba monga bomba mutute. Voilà, tout comme vraiment la souka différence ni y a ti de ça la rati de y a CD na ti de internet de ba kotio na ba top vision na ba site na biso mais la différence que non ba ti pene long pene ti de bien na CD yo mon peno santa différence à côté nous. Est-ce que ba c'est donc non ya bon et ça mal sous. Et ça man on les soute. Bon il y a kana vraiment d'abandon mon ngo kito pour na nini. Ba producteur bazalaka de deux les mususu batu o bazo sam sala les mususu sam mundele ayebi yokutu te yo yebi ete mazwe lungi na yo achango na CD omoni siko ba biloko o ekoma ko bima ebele eza batu bakoma ocha bilonge ebele pona oteka elo na ye tam mususu na pièce wana kalunga za na ete mais bazwe lunga kalunga bachi les mususu video na za na ete mais bazwi elonga video na bachi oh les mususu la vaza na ete oh Baptiste za na ete mais bazwi bilonga na bango bachi pour bateka kaka mais kala ezalaka mutasala yango ayebi yo te boye bani te bosolo la kate ozalaka pena ozako sali no ka film eke nango kaka lemsu ndele azwa tio na fiche au moins lemsu bosala ki 20 personnes lemsu na 20 lemsu tika 6 parmi 6 ana yo posa en 4 yo posa na 4 do avantage nango yango wana oh ngani papa musa batebele ko obeta tolo lelo bobo nga bachanga na fiche munene na Château Rouge etele manga mo pa ya munene baselanga na ba fiche batumsu ba wisi ba yana poto ba fiche minene batia mituka boye ba oleka ngamo ko ba yelangango nem sunga na yebite ngamo na omi yebate mais ba yelingango mais lelo bani ko mona batebele ba commencer zonga batamsu batu mingi ba pirate asali batia pirate o batekela biso kuna ba victoire to somba wana pirate azule msusu ba bilongi na ye o ya yebi lenso lenga sene mba solo la lemso lenga ndeko na ye lemso lenga mutu o ya linga mingi azuka bambi ya ye ebimi nango. Voilà, merci beaucoup. Tokomi vraiment na suka donc tu d'abord to sola kama kamunai magem ngala dara moi songi na koti kaka po to do sola rapika kate voilà donc tokomi vraiment na suka pesa no bande kono conseil ba tenir ba rôle ou ba commencer ba rôle ba commenter na miso na biso au moins miso tout ah mais fille la tibe po ani na muto ayeba ni ala tibe ni tale bela tatouage tala yemo so pembe atiki tu ba mona ya sima ba mona ya liboso en tout cas pesa no bande kono conseil ba to avant au boka ba to no su batali o pesa numéro so pesa bon nga vraiment po na nga na lobaka le msusu elamba esaka nango mutu te elamba ezaka nango eloko te eza nango kaka mutu na mutu ayebi ni nazoluka mutu ayebi elo ni na lati ngana ko batanga moni afa ngala ta nyoso ngana kolibongo biso kolibongo don lata nyoso ngana latela le msusu eloka mukuse to kupa mukuse to ni na théâtre te ngana uta na wona ndako na biso yana bato msusu le msusu abimi musala ka mtelati si ebongo me ngana lata ngo bande pa na biso to mesana bongo tondo fana tondo lata bongo do to mesana na yana ngo mais eza na bateni mususu na ko lata le msusu elamba mona lati ngamo na ebile msusu elamba on na to président lamba na lati ngo teke pona exciter batu na lati ngo teke tam msusu pona tam msusu pona kwesa batu na lati ngo président lamba nga mais na miyebi ke msusu elamba oyo le msusu na moi ekoki le msusu peut-être ko léser batu ko gêner batu donc tam msusu na ko tambo na ngo bongo te exemple le msusu na zo taxi nanga na zo express nanga ti côté nanga na kende na zo na koti na kenanga moni na koti na kenanga mais pour elamba le msunga lobaka elamba ezana ngwe lokote elamba yango te mutezale msusu elakisi mutuke non azandumba to elamba po to monaka ba chel kute bele ndeza ba o balata kandi balata mikemike ebele o asole bele le msola tambo su bongote mutako fanda le msusu ko so biso ke non moni fiona a chel onzima to bia telungba oui onzima te mais to yeba ka ke non elamba na lati na za wapi na okay nango wapi le msusu to za erning. C'est ça. Voilà, vendisa ba staff na yo, ba soutenaka yo de partout et puis sope mutu mwa za besoin ko komele moi à contacter na numéro ni. Bon nga panet pour na ko batebele ba kimanga pour ba batida za cher.
te nazaka cher te napesaka mosala nanga valeur oui napesaka mosala nanga valeur mpo na kobenga moso nabengi yo ndeko nanga oyo na obenga nakobenga te mpo tobetisa mabaku moso na mbongo te na osala nge lelo te na ofanda ki obengi moninga moko boye ayeba nda ntongo ti pokwa opesi ye le mosusu eloko moko bopesi ye oyo le mosusu ye moko ayaki le mosusu na taxi na ye ezongisi mpe mpambongo ya taxi na ye ayela ye nango do eza bien te nde tosalaka mosala il faut toyebaka toyeba mpe kosola na bato na biso mpo moni mosala na biso ezaka biso mo moto obebisi yango eza moto mosusu te biso bato tobebisi yango yango nalobaka omoni na mboka na biso neti na théâtre tozala na chance baproducteur te bato bazala na baproducteur eza bamisien biso ozala na baproducteur te tozala na bavendeur d'image tozala biso na baproducteur te ntongo ya monika ndeko na ye ana posa mosala ndeko na ye ndeko na ngai na mbongo te boye zwaka mo eloko amokinga mpe na tena nafandaka boye na mbongo te tika nazwa kaka ozwi kaka donc tozala na biso na baproducteur te yango wana biso moko mpe tobebisa mosala na biso tomipesaka mpe biso mo valeur omona motu mosusu akoya na ide ya boye motu mosusu akoya na ide ya 1000 akutani na yo yebise pianga 100 ok wapi aoye pa na yo donc biso moko ndire tosala eloko mais tozomiyeba valeur na biso te donc biso moko tozwa na conscience toyeba nini tozoluka nini tozosala bon bato nyonso tu oyo balingaka nga vraiment nga nalobaka kaka bosepela na biso na mosala te soki osali mabe moko boye fo boyeba mpe kozongisa biso ke osali mabe kote wana ezalaki boye efele osala boye esalaka biso bien mpo tozaka bato oyo mpe lobi ezaka monoko kaka oyo mpe amoniki na leze alimbisanga toyaka bato toyeba mpe kaka akolimbisana napesi tokomi na période bafete vraiment napesi bave na nga nanu na famille na nga nyonso tu famille ngange famille tati famille bachalela napesi bino nyonso tu bameilleur vœu Amélia Ducaire Pamela napesi bino nyonso tu bameilleur vœu napesi bameilleur vœu na nga na Fatima Kaponda na Autriche napesi bameilleur vœu na nga na Sephora Nix na Atlanta napesi bave na nga na ya Willy Musheni Koda Mboka napesi bave na nga na Mishungadi Bibishi Tuseku napesi bave na nga na Papindange na Komba Yunga na Bienvenue Mangani l'Autrichien bave na nga yango wana napesi bave na nga na Maverombi ya motema ya Kulutu Porto bave na nga na Fabiola la reine Fabiola Bachalela napesi yo bave na nga baleki bele zaka tokomaka kokata na biso mon vieux Yves Njoli le bouclier Yves Njoli bave na nga napesi yango mon vieux le grand mopa osonga mbeli bave na nga napesi donc boleki penza ebele ba ope napesi vie na nga Willy Bula ya tozaki na yo napesi bave na nga donc boleki ebele ba oyo pe napesi te bolimbisa nga kaka bozaka mbasuka boleki ebele vraiment mami elemani ba joyeux anniversaire na yo vraiment elemani ya ba mami na yiki non profiter na biso kaka numéro na nga te numéro na nga waza posa numéro na nga abengaka na nini yango pesa numéro na yo te na ningo pesa numéro na nga boye te waza na posa numéro na nga so abengi yo azwa numéro na nga vraiment bino boyebi kaka to apeka bata makambo ebele ningo pesa vraiment numéro na nga boye te oyo benga Jemima azwa numéro na nga. Voilà, donc merci beaucoup. 4 de décembre, déjà sur le marché, Ndembo, avis de recherche, c'est-à-dire don des dieux 2. Hein, donc, il y a Brato, il y a les Balaloembo, pour consommer avis de recherche. Il y a Jeff Ndjad, il est têta pour la 2e fois. Donc, pour consommer. Quand on a bonne année, toujours que ce soit album c'est pas sorcier, balle de match ya JBM Pelamoukoulou, formidable le 29 il y a Igwe de la forêt où Rasson vous a déjà donc prêt parce que le 29 a net ko sepela déplique pour ma pe adoboa qui la biso le album m'a tellement ébélé et toi kana wenzete yebaka nyoso mais plutôt kaka ba songo air habituellement ba générique yango kuna pe fait so ka bitin
Article 25 de Toro, tout. Ah ouais, vraiment la fin de l'année. Moi, j'en profite pour dire, pour présenter, mais c'est le meilleur à CB Ange Kanunga du budget, à l'inspecteur Paulin Moschino des finances, hein, meilleur vœu na bango, et puis meilleur vœu à mon boss JB Kumaluta, le vrai pétrolier de Dallas, bibos à Kamoka, et merci aussi à mon général Jeff Makayabu, Tata Bilanga Biona Dallas, bibos à Kamoka, et moi ça qui toque, ça la métro bar original, comment ça s'appelle, Christelle, hein? Christelle, la gérante, hein? Christelle, la gérante, hein? Na métro bar original, na bondal côté à bloc commercial, ce boytunika métro bar original, ils allaient à Walla. Donc, papa Zulu Banani, garçon capable guerrier. Voilà, garçon capable guerrier. Yazana Monier, Avandina, CB Ange Kanunga du budget. Pour niveau non vérité, voilà, me respect à mon général Jeff Makaya Botata Bilanga Biona Dallas. L'autre bolinga ngai mobile 1m85 adossé nga mètre 5 nga toujours na kata ba Suisse naza ko c'est parce que bonne année oyo na ko fêter ki to kotara mama Yvette Mbi azali tara mami dette depuis l'envers ça tara mimi lutama depuis la Suisse maman Chantal Kiala bala membre Nyon Sotu ya Karine Mokondi la baronne autorité to zelango et puis le 4 déjà c'est l'anniversaire de Karine kuna na potonde ba salango na sito ko lobela de autorité to kena ba 2 millions de vues. On est à devoir. Black Box, il y a fait rigoler la Kobima, donc en décembre, en tout cas, international, il y a fallu Poupa. Quand en décembre, on a qui n'a reçu la moutonneuse de promotion. Mon père, mon compte 33 ans à Brazzaville, mais le 1er décembre à Bengs Pébisso. Le 6 décembre, j'ai bien fait la Bengs Pébisso na Fleuve Hotel. Les Fleuve Hotel. Et la Fleuve Hotel. Donc, j'ai bien pianto. Ça, Léonie, papa. $200. Permet la bonne année, boy. Ah, papa. Quitte à moi ça 50. 200. Touya kaka. Comme si tu comptes à la presse. Voilà, c'en est fini pour aujourd'hui. J'ai dit merci à l'œil. Merci à Darcel et Izina montage. À la présentation, c'était moi, Jemima Ibel, et les gros bébés de la presse congolaise. Voilà. Je vous dis au revoir dans l'espoir de vous retrouver prochainement et que la paix du Seigneur règne dans votre maison. Bye bye. Osola ma site, ce total ma site c'est 001. Donc tous en number 1 mukonja bas il y a 001 blague télé là sur le biso makambead. Victoria Télévision, Victoria TV et yana ba mon pepa siga yana ba mamna ona ndenge nango. Donc total la Victoria TV na ndenga ilusa na ndenga makambo potozo ba news alelo. A elbiso Victoria TV. Donc aluta continua Victoria certa. Amen. Tous ensemble quoi. Total Victoria TV, il y a bien aussi d'abili la confirmer nana roboya. Donc biso tout s'abonner massivement. Na ndenga idéologie ba européen botondana. Pour bolanda ba faire ya mboka ya par-ci par-là. Donc number 1 na bank tous ensemble. C'est d'abili la ndenga ilusa Victoria certa. Amen. Tchiki